ko sabino te li dusu eleki libulu ezate ezate li dusu eleki libulu ezate o lifuni non libulu ya fin pona yebi ke ba papa musuba oloba nini ke non Augusta la Rosa biso so to kima mabolo basi e asuna gute yango to ya na lifuni nebi ke boloba bongo me o ngana ozungi na beto loba nyonso to loba sans tabou to bombe loko te. C'est Augusta la Rosa, la présidente, Mozalisi. Tokoloba. Dans Bombiloti. On a bien union sur Bolanda, vraiment Africa Promo. Babi Africa Promo de Makambu. Dans nulle part ailleurs. Na pesi moti na monde entier. Bana Poto Brazzaville. Bana Kin. O tout balinga Augusta la Rosa. Donc, la patronne ye yo penza mamo konzi la présidente. Na ebise binunga na Mozalisi. Donc, ba Santa Bouya bien Africa Promo. Na ebise binubu s'abonner massivement. Africa Promo de Makambo. Bo s'abonner na Augusta la Rose TV. Bo zo ba Santa Bou bolinga wana. Lelo vraiment ndi na ya ki titre nange zara que ba papa oyo balinga kosi bakana lifuni. Po exemple ba papa musu balinga na banka sima. Bako fixa ni rendez-vous na mwasi alingi ka mwasi do ya betaka mwasi na sima nda oyoka bien donc o ekomila eloko mo lokwa habitude a mesa nango donc pona ye ayebika ke soki abeti na simesili mais faut pesa mama pe sentiment bilengi mo boy o mama pa ko verser okosi ba mwasi no na sima to boiti siko mwasi o verser ndeni po mwasi msusu bandi osi be na sima na lifuni yi msusu kapasi ayo kapasi ka sentiment moti ayo ke lengi moti mais yuzu sala ngo ko zo sala zo continuer oyo ka sentiment so lingo siba mama na lifuni ko salon msusu kumo ko salango deuxième coup pesa mama chance si ben na liboso po nzamba sali liboso po yo mobalo siba mwasi liboso tant ozo sibe liboso na yo ka sentiment omuna mama pas versé mama versé ezaka te yo linka sima ya omuna basi ebele plupart ba komo kima mibali. Moi ça ko raisonner l'opé ma bé akoloba yongo o muto kisi tondeni donc yo aussi banuka moi sinasima to boité yo mona mibali msupe ba mesani sa basi na mo mabe moi ça komaka fo ba sibe na lifuni liboso zo kan sous sentiment donc mambongo eza mystique eza ndenge vraiment mais ba papa faut bo éviter rapé nyoso sima o fungola mama sima ozo fungola epota libumu donc liboso ezasu na sensité donc c'est que yo komo tia mwasi na on a rôle à PD ndo fungola PD sima donc mwasi komi c'est esclave et na mibali misusu bandi obeta mwasi onzima te azo beta mwasi na epena ko azo beta eponi mwasi aboyika kopesa sima. Moi ça boyo pese sima do bayoka na ati bakoza ndaku moko comment yo ça fait bo ndaku moko na mwasi mwasi azo lingo pese sentiment yo rôle no ezaka yo si ba mama na sima et na couple mo ba boya na pona mamboyo to boyite to kopesa mino chance wana mais ekoma chaque été et ko détruire maman ozo détruire tout à fait tout à fait. Maman aime ça que vous allez paix au bela liboum au salon boué. Maman bébisi mbetu a bébisi dra. Ngai pour na mona welo mo salité. Mais ezalara pour nous satisfaire mobilité mobile ngai na satisfaire rien na sali na sima yo papa comme ça chaque jour. Ce n'est pas normal. Elengeli bolo na bisimno elengeli bolo ndezala. Beaucoup de changements pour nini. Oh, fixez-moi si rendez-vous. Allô chérie, désaboué. Est-ce que koka na beto na sima. Tant oya bwenga linga siboka na lifuni. Oh. Songa moi si no tout na bi o ezalate. Bonga sko lengi no yoka. Donc na yoka ba pasi zo fungola ngoko de élastique na zibdak élastique fungwami. Sko sens liboso ezani. Papa satisfaire maman
au satisfaire ye. Hein? Au vandi pena tant maman zobité, non bete kumo non si bev mandi ba si ba moi si liboso. Donc non pesi bilengi sentiment. Deuxième coup a pesinga sima. Ezalaka nango. To kende wapi betima sengo quid mada moi sa pembe. Hein la patrona. Talanan mambo vraiment. Basi ba komi karaba betaka bango na sima. To ko mo remplacer ba PD. Bon na bino sous na sous ba PD te vraiment. Hein? Les fous ni basala ngo place oyo mutako sumbela nye. Mutako misa mpepe solo. Mini boko misi ngo place mombwe folikate kotaka. Na likata ngo kankelete. Pe ba mama tango monike ozo satisfaire papa. Tongola ya omona mwasi mususu ozo ndima bindimela. Ouais chérie na linga ko mingi na opeso sima le opa na opeso sima mais maman faut bozala ape maele tango yebi ke okendo pesa papa sima tongola otongoli po tango okendo pesa sima tango akotisa ni ebimate yango wana makambo ebimate bosala ngondeni pe papa tango moni kokoti likata na ona lifuni ya mama bino bolinga basima ngo bokota bongo te papa pe ko provoquer ozoki na motu ya likata okozwa tomo mafuta moko boye mi babilo mo ba osalela kokota pe savon te poso koti savon mabe mo ba mafuta mo boye kaka ya bien opakoli sala mo muselu pokotisa tango ozokotisa ona force bongo maman mutu onero ezana basi mususu na ko sabino te sous première fois quand on fungola lifuni oui est-ce que c'est le loa bongo au pakole lo morote au côté na tendresse te tant ozo sala bon mona ye kuna mutu nere tomboki ya le ro diverger sima c'est ça au diverger pena sima au mona mama tango ozo na ndako kuna akoka excuse akoka lisute au mona ke akomi vous avez fièvre, ba douleur et provoquer ba maladie belé, provoquer même sous maladie penze betier et provoquer potali bumuya grave. Ba papa bozana souci ba mama te. Bozana souci ba mama te wana lo bino bomu na kate na kotilo na nga yo kanwe lenge yo ka ba sentimo zo ganga o sa ba biloko bino na komi. Bokela pe ba mama mawati. Mi bali bino mo bo perdre basi na bino po ani yo lingi no ka sima kaka dans les funi comme na nzela no yo ko sibela mwasi tant yo sala ngo o sala sentiment no verser oui mais maman yo ki sentiment monte eza pe sikoyo na ba maman waza ka sana règle ya question mo bui maman mo atunenga una WhatsApp na ozungisa ngo sikoyo o gusta ndeza wana mobali nanga alingaka si banga na lifuni menaza na règle pour moi si souka na règle ba vendre ça la moi passe au moins moi ba fièvre moi ba douleur moi za na sia limumu yosko papo lingi kaka ndinga za na règle wana o fungole ka lifuni non o pese douleur par douleur yo kana passe na sia limumu ya makasi et puis o fungoli sous nis kuna c'est ko lingi était c'est que ba papa bolingi ba mama te donc moi c'est son chéri na règle bon ça la stratégie mususu pour ba papa mususu ba raison te logo na règle liboso na kota na sima o kota na sima ndeni yazo ka douleur passe azo ka ba vendre passe yo kota sous na sima ndeni pe mi bala bongo ba sa autorité na kanda akozo pe moi sa papoli mbata ngati ya boni boye kwata mumbu wangu ezala te tozala na tendresse moko boye toyeba ko comprendre ba mama toyeba nini to sala toyeba nini to sala toyeba te tozokende na kaka bongo omuna ke mama akomoluka lisusu mobali oyo aroyoka ye mobali ozo pesi ba tendresse ba caresse bien mobali foza na douceur mo ya bien na ebisa bino tango caresser moi sinayo ozo caresser comme il faut que ça là on le voit ba soda ki bomango te ozo fungola moi si lifuni logo ozo dévierger liboso ezalanda kwa nyet eza place we misaka salité ya mutu bosala rango mais bosala rango trop te
et bébé ça ba maman tant au salon trop na sima moi si e fungole liboso o comprendre luka ka kutunde libolo moi si nous ara propre asokola ngo acha ngo soin ezongaka mutako sabinote li douce l'équilibre ezate li douce l'équilibre ezate o li funi non libolo ya fin pona ebi ke ba papa musuba oloba nini ke non Augusta la Rosa biso so to kima mabolo basi e asuna gute yango to ya na lifuni na ebi ke bolo ba bongo mais o ngana ozungi sabino soki olingi libolo moi sino ezonga propre yonde muto pesi conseil yonde olandela ngo ezala bongo pe moi si ko ke tchana obi chacha te moi so ko satisfaire lifuni opesi papa me mingi te ba pesa ka o pesi o tikipe ko pesa ka mingi kalifuni tete papo yo ba e libolo pamba oh libolo ndeza base yango ndeza base pefo ye baka so moni ke mama ndinga zawana a obela o diarrhée a obela pota libumu ko lingati yo pe mama ba mama musuba za bazuba wana pota libumu makasi ozo traiter ngo kutu mo fungo aka lifuni yana sens te comment yo bando fungo lifuni yo za pota libumu ya dega o ngo sala nzoto noni Nebisa bino atana rapport atana caresse ndezala wana ba papa bolinga ba mama ba versa liboso so munu satisfaire mama ali wana ndesko yozu elan premier kusiba moi non normal liboso kusibe na lifunité po elengi ebanda ndeni bo se caresser moi si fois verser abimisi pina mai vous comprendre tant yo oye maman yo caresser moi ça zo luka verser yo kemba la moko koti na lifuni yebisa moi ça verser ndeni oh verser ndeni non soko olinga aussi ben na lifuni zela ta deuxième coup wana ngam na ebisibino ozela ta deuxième coup ton deuxième coup aussi là ali premier coup ton aussi la deuxième coup ebisi maman satisfaire nga ino verser lo na lifuni c'est ça faut boyeba o bo sala c'est Augusta la Rosa wa pesa bino ba conseil na lela bino ya trop Augusta la Rosa la présidente mozalisi nebse mnonga na mozalisi bozwa nyonso botinde nga botikela nga lupemba nanga o betima sengu kuidmanda atia pambola donc Augusta la présidente nazana pona bino lifuni likambo lifuni et comme mibale beleka ba komi lifuni na comprendre te ba film porno bo stala film porno ya ngo mabete yana mindele musuba sala mambona ba mila ba kisi makasi mutu so roza zana kisi wana te ana mbongo wana te awazo ba kisi wana wapi abando baka sala boye esenga pe mambo mbongo ti donc yo motala na mambu ya porno ndi basala rate yo poko mopesa lifuni keba liboso yo ko motala munene okokotsa pe likolo ekoti te soigner yo baka mwasi tongola tango zo luka mambo fungola lifuni tongola kakasi somba bakisa pota libumu pompaka po ozala ka bien. Ce n'est pas normal. Netinga pe Augusta la Rosa boué. Na ko sabino te na ko satisfaire mon bal nanga. Na pesi lifuni asibinae. Mais non bois kate. Non versete. Non versete. Loba kutwe na verser so mon bali mi ba bazali so akoti peni na nzoto mwasi. Moi ça va verser 4 mais ce ka bandi o caresser kama belle a aussi même to ma belle aussi même a coûte mi sapi basi mi suba versaka facilement son côté ka mi sapi na libolo na ye ozo caresser kama to ma belle liboko moko chili sapi no na libolo liboko msuzu caresser mi to ma belle na ebisi moi ça o mi la ta verser moins faible moi si msuzu ezasuka mateli o kaka o mi latin yo papa lali na ka mwasi mateli yo caresser kama belle a umila ta verser
après yo papa osala oyo lingo sala wana alobandi aussi bien na lifuni anda kwa nye sans tabou na beto loba nyonso toloba sans tabou to bombi loko te. C'est Gusta la Rosa la présidente mozalisi tokoloba dans bombi loti po izana basi msupli par ba kombo linga basi babona lifuni po lisoko ya munene. Camarade nanga ndeza bo ekutu ko moko abinganga la Rosa oyebi ke so ba si bo pena lisoko ko fungwa me to boyi na biso te mais na makidi msuze ya mabe pourri ole yeso lisoko ko moko msu lisoko papier et comme so pena lisoko papier baby sonelo makidi msu ya mibale za ya piente yozo luka ba si bona lifuni po lisoko ya munene mais lisoko ezo lemba lisoko ezo ma loi chaussette lisoko ezo ma papier yebisa ngai misu babi la Rose te na kanda te na lela bino ya dégâts. Je vous love et on a l'ingabo changer. Et ça a été bassé belé. Non, faut na comme fille le roi ya Kardashian. Faut na comme le roi moi bassin. Faut na ça la bouille. Faut basi banka na lifuni. Et ça m'a bêté. Mais et baby ça paie. Ba pesaka e moko pesi e moko bloqué. O pesi liboso. Yozo pesaka sima liboso zotika. Liboso zotika le pave ya. Elenge aussi bien na liboso libolo yo. Libolo yo. Bosa skolo wa libolo la Gusta la Rosa mozalisi aussi basko liboso atika lifuni ate ezate na ebisa bino nil par ailleurs Africa promonde makambo ba conseil nga na pesa bino ezate bosa abonner na Gusta la Rose TV bosa ba santa buya dégâts bosa ngo mabe bosa ngo bien te mobali koko misango chaque te koko misango chaque te ngafona dobeka mwasi na lifuni ngafona dobeka mwasi na lifuni ana ngo mabete me mingi te sko libolo tikila ngonani motikila ngo ba niama mo ba ke siba libolo po mama ndenga zawana bolinga te bino mibali bolinga bo siba basi na lifuni me yeba ke mama pe ke luka mobali akopese lengi awa liboso apesi pene lengi sentiment o izala kuti apesi lengi bondimi pete donc yo o mona ka ke no mama cede la ko lifuni libolo pesa na mutu nango cede le yozo sepela yozo verset ba égoïste ozo verser moi si moyen verser yate nga mobala bongo toyo kana te satisfaire nga caresser nga na nzima oye bo caresser na verser nga so mobali o verser nga na nzima oza mobali so yozo wela kako verser mabe muso akoma Gusta la Rosa ndeza boye ngai na so na mateli mwasi 2 minutes ebele na verser na lembimba mobala bongo ya pardon mais basi bando lingo pona mbongo ti so za mbongo ti oselo te moi s'il faut verser mobile il faut verser ça à moi si peut faut verser ça à mobile nga na peso lifuni na sali na balusi o verser na mais yo pe mobile faut na mona bokasité na yo faut verser c'est pe moi si satisfaire libolo na pour moi si dans temps bandi ko caresser ozo simba o mona a mitika a luka eloko ekota na libolo na liboso yo komo kutsa na sima nini yango ba mikila na bino wana ko mabe ba mikila wana bo mo kutsa na sima poani sko liboso bo kutsa biso sude toza bien te na lela vino ya trop mamo kuma ovandi boye mi pepe kuma obima pa pamba poani li si mande basala rango pardon donc ba komo salon ba komo fungola ngo pa pamba e mo bima mi pepe e contaminé na liboso pe kuma na sima oza wapi mamozo kende wapi okende wapi nzambe na ngabusala ngo bien
caresse eza ya mutu nyonso bino mibale boyoka na sentiment bino mibale fo boversaka liboso wana mpe fo esala makambo papa komisana karate aussi ba mwasi na nsima otikala bongo mpe ekoma bovai na libala boye bobota retard wani polinga nsima mingi bobota bana bekar donc moi mai wana eforme mwana liboso eza te ekendaka nsima mpo nini papa sentiment na yo oza na mbongo ebele mituka fuza na bana ti fuza na bana uzaza na bana yoka mwana msuza na mbongo ebele msu mwana moko kaka mpo nini makidi ekenda nsima lifuni moi ya liboso te eforme mwana eforme ndeni eforme te fo eforma apena mwana eforme mwana oboti opesi makambo batali basi banaki makide boti bana ndeti papa na nga na mama na nga basi bana babimisa Gusta la Rosa mozalisi la présidente Africa promo nde makambo vitesse age babi pesa makambo zo makambo avec Gusta la Rosa na lela bino tellement ya trop lifuni ya na mabete me liboso fo bosi bana liboso ba gros bisous na bino tout Mamadou Aricho na Braza olishi makwaka nyama na Morana baloteli na lela bino ya dega betima sengu moi c'est pembe la patrona babi mutaleki wazate mon boss papa Dave Lubama na bébé na bango Davline bébé kitoko ba gros bisous merci bye.